Na faire na fali non opesa muninga force. Il faut zélande fali apesa y force. T'as fallu remettre les deux dans les trois. Force à lui. Très bien. Car bitumbane silité. Et on est qui grand esprit t'es abongine. Oh abongine. Batunis bakomi ka oh eza qui grand esprit. Grand esprit. Le grand esprit ça. Bon. Ya mama musique. Yo no comité. Yo peut ça fallait force té. Fallait des faka ya peut force. Voilà. Parce que makambo fallait s'allier na sali ya ngoti. Héritier. Arobeta na Zénith de Paris, force à lui. Ah c'est plus force héritier. Ah c'est plus force héritier. Oh, tout bien tes obeta boy. Ya na force peut ça héritier. Déjà viera mon affaire. Ba na bonne hypocrisie. On viera batala la mbuka yebi ke koko denjo monga. Il a taillé. Et puis faire so kala la muki. Ayebi ke so na kenda ko samba na animo boy. Koko denjo makangisa. Album XX, en tout cas félicitations Fali. Fali, surtout Ndiembo. Donc on y est maintenant qu'on compte na formule 7. XX c'est une mais ngai formule 7 na kotika na ngai. On est comme le kola, il poupa azokunda na Fali. OK. Kamionete ezaki zengi bino so kamionete lekine miso lobi makambo zu bo considérer bo tina mitema. Est-ce que makambo kamionete ko loba ni miso bo ko zo mbo tina na mitema? Na camarade neti. Na camarade neti. Ayandi na mwasi na inga na sona na mwasi na. Est-ce que y a pas kende poto atenge biso bamboko ya kenda? Ponga avana kende poto na za bamboko na okende. So pas kinanzela poto a mai. So pas kinanzela poto a Ghana. So pas kinanzela poto ya Tunisie. Voilà. Nga na femme sans visa de na ba visa mon nga amis ne kufa. Az aveugle. Non voyager na temps nga. Voilà. Po état o ya kende la poto nga no ke bongo te. Akena poto ndeni ya kamionete. État o ya kende la poto nga ko ke bongo te. Oh. Là il faut na kende poto o nzamba o tracer linga ke o matana Air France o matana Bruxelles Airlines. Kota ko kata nga ko matana bateau te. Ya matana bateau. Vous préparez un événement à Lubumbashi? Ne cherchez plus. À très bientôt. The Brothers vous ouvre ses portes. Un espace unique, pensé pour vos mariages, conférences et événements d'exception. Situé sur Avenue Boudy, référence École Bellevue, The Brothers vous propose un chapiteau moderne, spacieux et parfaitement aménagé. Envie de détente? Découvrez notre bar cigare et longe, un lieu chic pour se relaxer et profiter entre amis ou collègues. Côté cuisine, un buffet panafricain savoureux qui fera voyager vos invités à travers toute l'Afrique. Ambiance, classe et professionnalisme. Tout est réuni pour faire de votre événement une réussite totale. Réservation, WhatsApp. The Brothers, plus qu'un lieu, une expérience. À très bientôt. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur.
Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, mbote na baeban so bazuli baku ya kolanda biso awa na Africa Elengi. Etuluku ya bato ba olanda biso ba otala biso na baetando ike na bino ndenge kaka na lobaka biso na bino ezalaka soki video na biso ekoti bo like video bo commenter bo partager ndenge ezalaka. Merci pour la confiance po ya biso na bino ezalaka ndenge bo mesana kotalaka biso et un grand merci à tendre père kolala kolamka et à kobengolu tango tatanza komba a obomba biso to lala to lamuka tika to pese matondo yende kolo ya nyonso. Un grand merci à mon boss l'archevêque Mike Lokamba Mosugisi pour cette opportunité, j'allais dire, et un grand merci aussi à Richard Tessa qui est derrière la caméra, à la régie finale, réalisateur patron Claude Bols Juma. On est ensemble. Ezelinga Wabino Samigra Amba, la Cléopâtre de la presse congolaise internationale, nyonso ya sika veut dire nyonso ya chassé. En tout cas, Nazan Esengwero Yambela Bino Malika Manya, la maman de Jumeaux Paradis, et c'est avec elle on va essayer d'analyser, d'en parler. Oh nyonso ezali na toile, oh nyonso baoloba et tokosolo la lisolo oyo ya ba musicien musique na biso ezokende wapi fali oyo azomema musique na biso likolo au tombolango au beta le 2 na le 3 le 2 na le 3 ma ezaki lokola ndoto mais ils ont se réalisé parce que totikali na mikolo ya kotanga warriors la mélomanie ba mélomane ya la bonne musique date ezarara le 2 na le 3 héritier Watanabe au beta le 3 juillet na Zénith de Paris Weranson pe au beta na Forest Nationale. En tout cas to solo la yango to monaki ferré en tout cas la sortie médiatique na ye et alobi ndeko na ye fali pe au beta le 2 na le 3 héritier au beta et batwa lobi faire à la kisi qui grand esprit grandeur ya esprit na ye et ba misusu pe ba lobi aye ko boma actualité album ya fali ya XX kotisi distraction et pas ya ba wario po na ndenge bazoyaka ko tangaka kombo ya ferre et est-ce que ferre loko wana sali et za pona nini za kaka pona ko tombola musique pa lobi ye a raisonnera mingi bolingo oyo bazalaka nango et amonaka bolingo wana musique toyoka inisa pasi na bafle mais toza na concurrence loyale tokosolo yango na Malika Manya la maman de Jumeaux Paradis. Restez branchés ici car ici c'est l'actualité et l'actualité oblige à faire deux analyses. Un grand merci, il a dit, il a fait, lui c'est le poste de boss Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait. Un grand merci aussi à Yabrino Lubika Mbongo à propre veut dire Mbongo Yassoin Malika Manya, la maman de Jumeaux Paradis, à qui je salue déjà. Je dis bonjour, bonsoir. Voilà. Bonjour Samigra Amba. Bonjour na abonné à Africa Elengi Télévision. Bonjour na batunyo sur balingara Malika Manya. Maman ya Jumeaux Paradis bana Sukanzambe. Moi aussi je vous aime beaucoup. Na lingara bino de bino bolingelanga. Ba ope balinganga te ngapi na lingara bino te. Eza loi et nature, eza normal. En tout cas merci na bino nyonso bo encourager misa na ngai, bino nyonso bo encourager ka ba analyse na ngai. En tout cas nzamba pambola vraiment misa na bino. Merci beaucoup à toi mon boss Maurice Kalakala les dollars bivore numéro 1 ya batete la nyonso maboko pété. J'ai dit bien numéro 1 ya batete la nyonso maboko pété. Mon vieux Maurice Kalakala les dollars bivore na peso bambote place aux ali et merci beaucoup à toi ma maman chérie Clarisse Mouyembi ya papa Gilenga Tebe mes parents en tout cas je vous salue depuis Paris et merci beaucoup à maman Eugénie Mongaïbel sans maquillage le promo de maman Hélène Nitou. Merci beaucoup à toi maman Nadine Massidi, maman Chantal Massidi, on est allé comme maman Kila, hein, maman Chantal Massidi, maman Nadine Massidi, Yaya Nale qui quoi.
ba maman na ngai, en tout cas je vous salue aussi. Na pesi mino bambote place bozali na yebi ke boze belé o boninganga. Moi aussi je vous aime beaucoup. Marina Poka, MP Castille. MP Castille depuis Istanbul, MP Castille bientôt ouverture nango. Olingo lata biloko stylé, olingo lata biloko très bonne qualité, olingo lata biloko ezalate. Bon monde Malika Mania à lata kine na se déchaîner qui na SB Award. Voilà. MP Castille, ma styliste de luxe. Hein, donc, des gros bisous à toi, Motema. Donc, voilà. Malika Mania, en tout cas, on a tout partagé un peu sagesse na yo, ndenge olobaka, parce que olobaka tellement bien avec beaucoup de sagesse. Et namona kyo, c'était hier au Saki Live na la veuve. Oyo mama batua olela seme kina botoli lopango likambango ezaki ndenge. Oui, mais Sami Grato ko zalaka wana te toyebi ke place mo coupage ezali toyebi ke to kendeka ko tia maboko place mo toyebi ke à la fin mbongo ko bima te toza pe na droit ko kele ko soutenir bato yo baza limité baza na ba raison na bango mais tellement bana ba relation te tellement bana ba mbongo te to na droit ke ko soutenir yango ngana lobango papa sango tozaka même vite na makama musique. Et puis je sais que c'est un warrior révolté. Omoni, asala na ibongo kaka parce que yebi que fallait tikala opé c'est chance té. Mokolo fallait opé c'est chance à la fan ya fali numéro 00. Je pense même pas bando se permettre ko yamba suba sur la plateau naï. Mais na makambo etali ba vie réel la batou. En tout cas, je suis d'accord avec lui. C'est azam mutumo avec un bon cœur. Azo soutenir bato belé. Azo zo ba solution ba problème bato belé. Alors pourquoi pas nous aussi? Donc on a des cas qui na mona ki maman on est veuve mobile a koufi ndeko na ye et c'est mec qui na ye o aza demi-sœur ya mobile na ye non seulement ba botemi papa moko maman moko te demi-sœur ya mobile na ye soki maman comme na bosani comme maman ngona on soit comme na ye to kotia ba vidéo na ye ceci côté biso pena vidéo na ko sunga peuple congolais to mekano ko sunga maman wana ba sunga ye soki ba avocat ba kozwela ye ba zoye ba kondia mboka ba ka eze belé oh vous devez revoir mutoka ni maman na mobile tikina bana 11 ye moko na mobile na baboti bana 9 mobali pa ya na mibale bo tala non niveau ya maman na malgré difficulté maza toujours kana bana na mibale ya mobali na ye mais c'est mec a botole le pango na bana 11 azo vendre pa ya bato mais bato pe ba se poser pour na ndeko tala live no babi ye moko azana ba document nyonso parce que c'est mec yango lupango yango ayekozwa ngo comment oh mais ba document eza na maboko na bango moko ke po mona kasi l'état na biso te donc c'est mec qui et puis c'est mec qui na to loba quartier des bonhommes parce que maman wana la veuve mobali na ye aza demi frère na tata mo sabana wana tata mo so na za na papa na ye nde quartier des bonhommes papa on a tikela mwana na ye wana tata moso na za ba mapango oyo azo na compte ya papa na bango na ba gombe ana 2 parcelles na gombe mais ka lupango moko ndeko na mobala tikeli mwasi na ye na bana na ngiringiri pe oyo eza mime na lingwala te eza même na gombe pe te voilà mikandisa ya maboko na bango mais loko aye aza na mbongo azo financier bosunga mama wana la veuve wana en tout cas na tia ba vidéo samiga na kotinda ya bino ba vidéo ya mama biso ne so partager yango na ba page et comme na ba compte ba soutenir mama veuve na imagine ndenge mama na zolela wana talaki yango na mwana ya mobali mama zolela makambo ezala kaka ya kobotolaka mwasi akufi mobali akufi bozoya kobotola bozwi eza c'est la méchanceté c'est la méchanceté parce que oza pe na mapangu na yo mapangu na opoza papa na bino de bono matikela ope na bagombe ezali ozolandelaka oyo ndeko na yo atikeli mwasi na ye na bana et puis na vérifie mikanda nyonso eza na komba bana wana eza na komba bana na bamwembo mais sikoyo mute méchanceté yango eza nika mpoza na relation justice eza nzambe eza pe ya leta bato oyo nazofinancie ona yango moni il faut baimpose loi moko yo avocat yo magistrat yo bureau de yo général oyo ozoke soutenir moto oyebiki aza na raison te ka po azofinancie mpo bosala bato mabe baza bato mpe fo bakanga bango po yeba eloko ozosoutenir moto wana aza na raison te mais pourquoi ozosoutenir ye ka bonuire moto aza na raison ka po azangi relation ka po azangi mbongo te pasi tozolobelaka makambo ya justice yango parce que toza bayimboka toza bacitoyenne tozolobela yango parce que justice na mboka na biso tokomi komona yango ekomi kobaluka
balingi bazwa moyibi oyo ayibi mbongo likambo ya rebo oyo Malika Manya oyo rebo aza nani akoma kobetisaka mutu moyibi wana baomi koyambaka etina ba ministère ya justice Malika Manya mutu ayibi mutu ayokisi mutu pasi mais bolingi bo valoriser mutu wana bo condamner ke babetaki ye pourquoi ko se faire justice. En tout cas omoni toza na communauté mo ya mutema mabe Makasi toza na communauté ya mutema mabe mutu azoluka ya pour contrer voilà à contrer rebo est-ce que yé moko na ndako na ko bokola moyibi vraiment biso mo na bandako na biso to redika bana biso ni ko yibelo wa mutu te ko yiba te ko zelo wa mutu te c'est ma toute première fois na mona moyiba comme victime mboko yo moyiba comme tozaka na biso pe na démocratie te ata boloba ke to na démocratie tozaka na biso pe na démocratie te po soki mutu alobi bokangi ye voilà moyiba comme victime oyo azo reconnaître ka yibaki mutu azo reconnaître ka yibaki bongi bokomisa ye mosantu bongi bokomisa ye saint bafrase ezali en tout cas soki rebo amemaki na ndako na ye amemaki mpo asolani alamiable ye mo mpa bande kosenga mer tosolola soki rebo amemaki mpo asola miable mpo rebo aza juste na posa esaki na ye babi abeti likolo ya $50 nalobi eza $50 te bolandaki explication ya rebo ti eza $50 jusque là même rebo bacarte bancaire na ye eza te bapasseport na ye eza te na kingasani babomi mutu babomi moyibi babwaki la police ke retrouver moyibi boyeki lisolo wana te seke boke porter plainte na bato babomi moyibi wana botuna quartier na bokekanga bato nyonso ya quartier wana pourquoi babeti moyibi babomi ye ye kutu bake plus loin babomi ye totalaki ona information babeti moyibi babomi ye vraiment en tout cas soki na mboka yango tokomi na niveau oyo seke tozosala na biso mosala mpunda ya kolobaka ata bapapa fredi ekofona babomi bango bazwi babiju na ye ekeka boye tomoni mpasi tolobi juske lepi bakanga bango te seke miyibi bakomi na valeur makasi te seke on a compris miyibi bakomi na valeur bozobebisa éducation bana biso boteya bana biso nini na kati bandako ke mutu so ayibi wana droit obeta ye te on a droit qu'on se faire justice te faut donc comme qu'on se faire justice parce que tout le monde que ata ba braquer mutu ba bomi ya yibi biloko ba tubaki nango ba okanga bango te eloko zo sala maté yango to comme qu'on se faire justice biso moko voilà na batangu kuna ba boma ba beta miyibi ba kulu na ba boma bango bokanga bango te pourquoi bokomisa bango ba victime te moyibi mutu azo koloba ke ba beta kiye azata na cicatrice te azata na preuve boko te oui ba beta kiye to boni ba beti mais est-ce que ba bomi ye bazokisi ye alakisi biso pota non comme pas mutu beta kiye na manière pour la vérité sami gato ke no bien mutu oyo neti nga bakainga moyibi sami ko kainga moyibi na ndako no na yibi ke na zuna ngelo côté ata bobeti nga non ndima po ani po na lelo ata na ndimi na lelo ko pesa te po so na bina ndima est-ce que non ndima po non to beto to ndimi so na makasi po ndimo sepelisanga to ana posa na nela lelo ko na ngai ko déjà téléphone abimisa déjà téléphone mutu ayibaki azo reconnaître ka yibaki abimisi na téléphone te en tout cas toza biso peuple congolais toza choqué nango makasi toza choqué nango ya komona moyibi azwi valeur mutu okuta ayibi 1000 francs baobeta ye na bawenze moyibi ayibi 1000 francs mutu okuta ayibi kaka lutu na nzela sani bazobeta ye mutu ayibi telefone ya mutu saki ya mutu eza na babien na ye na kati babeta ete po yaza nani pourquoi babeta ete po azaki nani moyibi azwi valeur obike te poka toa limité poka toa limité makasi naolelaka limitation lelo nga naolelaka limitation ma trop moyibi azwi valeur moyibi aza na avocat oyo ye moko azotémoigner ayibaki mpe video mpe ezolakisa ndenge ayibaki en tout cas
Ah, te. Toza choqué biso peuple congolais. Makasi. Muto bolinga bo triquer, muto bolinga bo simbisa neti touche, aza artiste mboka na biso. Rebo aza déjà reconnu. Voilà. Aza reconnu ton marché. Marche fait salama. So bakangi Rebo ton marché. Voilà. Merci beaucoup Malika Manya. Toza vraiment la masolo ebele ya kosolola et lelo oyo ba mama ba boti biso lelo oyo tokomi kokanga ba mama na biso bandoki ata mama ngaza ndenge nini Malika Manya oza mama oyebi douleur d'enfantement oyebi douleur wana ya kobota mwana oboti mwana na yo après mwana lobi alobi mama na ngaza kandoki oye nango pe netando ikyo banzi koloba mama na ngaza la kandoki azaka ndoki naka ya mama na biso mbali osombo oyo ya Freddy tolinga ko mingi mais eza actualité photo loba tomoni na matanga ya mama na bango ndenge basali synonyme ya kosala ya reproche te to ya kolobela ete te biso ni tona bato balinga biso mingi mais reproche yango il faut osala yango na ndenge ya bonne manière reproche yango il faut osala yango na ndenge ya respect ya mbali aza mokolo c'est un papa aza papa tozala touché nani oh tomoni basali eza te ke toza touché nango eza ka juste ke ba accomplir ba posa na biso parce que oui ba accomplir ba posa na biso parce que okisa nini na matanga ndoki maman oya mema yo 9 mois tala vous blaguez avec les femmes hein na les femmes parce que basi nyonso vous blaguez avec les femmes voilà tala bino boyebi tala nzambe boyebi souffrance ya omema zemi banda na 1 mois banda na 0 mois ti okoma na 1 mois 2 mois 3 mois ti okokisa 9 mois eza likambo ya likambo vous blaguez avec les femmes maman amemi yo 9 mois ya libomo so pa amemaki yo 8 mois so pa abotaki yo na 10 mois so pa abotaki yo na 11 mois po eza na jara bazemi mosusu ekoma na ba 10 mois aboti yo lelo so omoni ke mama na aza ndoki mibwaka na losambo senga grâce ya nzambe ezala likolo na yo po eloko eleki puissance ya grâce ya nzambe eza te pourkui oya koafirmele biso yango na réseau ke mama na aza ndoki oafirmele biso yango na réseau okisa nini na matanga moto aza ndoki okisa nini yambali yo okende kosala nini okokende kosala nini bato donc yambali asalaki mission bato wana bazalaki wapi mpo bapetisa ye moi je me pose même des questions belle famille na ye réaction na bango ezalaki nini mokolo yambali asalaki mission atraite mama ya bango ndoki seke mokolo mosu okanga mama boki yone mpe ndoki mpo mama aboti okangi ndoki na réseaux sociaux oli suka ta entre bien na famille oye nango na réseaux sociaux totali mpe video tomoni apo ningo na biso wana olakisi nini ke oswete ngai omoni ngai naza bwato naya na réseaux sociaux so tosolaka te so mokona kufa koya te mpona eza meme bandeko nanga bayebi yake bato tolobana na bango to ya réseaux sociaux famille nange eyebi ke mani asolana oyo te asolana oyo te ye moko alobali yake oyo te mokona kufa koya te kosalelanga mpa na liste koya kohumile mutu na réseau apo oke matanga po oyo osani opesani mpe ya sonam to nazalaki na bomoi nazalaki na posa kimia mpe yango ozopeselanga eza enini po mpe oyo nga nalukai na bomoi boye nazwi te opesai nga yango te apo ntango nakufi ya kopesa nga yango naboyi olinga nga te nga mpe nalingako te okokufi na oya te nga mpe koya te koselanga mpe analyse te oyeba betuka nde babeti yambali yo mona matanga kama na biso flore bato be baya te me babanda osolola me bazalaka mpo nini etiaka poa ete ya poa ntango yo osala moninga na livre oyebi te eta nini moninga nango ntango yo osala moninga mission oyebi te eta nini moninga ovivre yambali yo neti nga je suis pas contre osepe na idée ya famille réaction ya famille oui effectivement moi neve nini yango avanda mona keta mosusu tata mwasi na ye
bafingi mwana na fingi ndoki nièce nini omona ke tata mama leki na ye mwana na ye afingaki ndoki réaction ezalaka bongo po soki aza mama na yo ofinga ye ndoki bo bamama ya biso osaba onde nini oyo aboti awuti na mosopo na ye les fruits de mes entrailles ebengi nga ndoki nayebisa bongo ya mama mosusu vraiment mokili makambo ebele Malika Magna tokota na biso na baactualité na biso Malika Magna warrior toujours tomonaki yo te na soirée ya xx ntango ebimaki tomoni bato mosusu tomoni bajanvier bafana na mana tomoni bato ebele bazalaki wana mais tant que yo warrior tomonaki présence na yo te c'était dit à quoi parce que absence na yo ezalaki vraiment remarquable parce que babengenga te babengaki yo te te parce que babengenga te babengenga te voilà omoni considération eleka nyonso voilà nga nalobaka naza fali ya warrior fali naza warrior de fali je suis warrior de Fally Ipupa on comprend je suis warrior de Fally Ipupa soki peut-être nde nalobi ke naza warrior ya Fally Ipupa soki lese motu mo boye oyo ayebi ke na soirée mo boye ifala alobaka aza warrior na biso nyonso oyo amoni ke ye nde aza maître ya soirée atienga Malika te siko nga na osala nini nga na osala nini parce que babi bato basala ya liste eza badide cherise dide cherise tozalaki na ye na soirée ya SB Award est-ce que dide cherise abungi ke nga na warrior obunga ndeni te na tuni dide cherise abungi ke nga na warrior babi bango nde baza baorganisateur ya soirée dide cherise tozali na soirée ya SB est-ce que yebisi ke Malika lobi mpe soirée na biso ya XXL ezala eza place boye atikala oyebisanga te atikala oyebisanga te mais tomonaki bato ebele bashasha dor bazalaki wana parce que wana ezaka miziki donc c'est-à-dire eyaka miziki kaka ezaka miziki mais na olongwa mpe wario te mpo bino bolingo osala bato banko na kolongwa mpe wario te mpo bino bolingo obeta bato ba 12 bokoma bacomplexe ya bato misusu bokoma bacomplexe bozwa bato oyo botia na place ya bato wana bozwa bato ya bino boremplaça donc na place ya baévénement mo boye oyo ezoconcerne warrior Malika warrior janvier warrior intel bolongoli bango bozwi bato ya bino botie bozwi barelation ya bino botie na baliste po neti chachana asala émission ki warrior déjà défenda Fally mais soki olanda eti chacha ayaki bongo olanda ya boye eza ya moto atiaki kombo na ye na place atia kombo ya Malika oyo yaka olobela Fally mais batie kombo ya moto mosusu mais ça fait quand même mal quelque part te esa mpasi te mpo na warrior na ye te na warrior Fally so Fally nde areconnaître ke Malika mobo azalaka aza warrior na nga esengi azala na ozala soki mpe esengi nazala te na ozala te mais c'est que moi je sache je suis warrior de Fally voilà warrior de Fally Ipupa lelo oyo tomonaki camionnette mbola aye koloba Malika Magna femme sans visa pembe na Fally ozwi ata libungu tulu ya visa te est-ce que ye ava kende poto atenge biso bamboko oyo akenda mpo nga ava nakende poto naza bamboko na okende so mpo akenda nzela poto ya mai so mpo akenda nzela poto ya Ghana so mpo akenda nzela poto ya Tunisie voilà est-ce que ngai ye yebi poto na nga nga na femme sans visa te nata bavisa mona nga amisu na ekufa aza aveugle na ovoyage na temps na nga voilà passeport na nga eza ya bavisa amona te te okende poto nde ya koloba ye koki koexige nga oke poto te mpo eta oyo akendela poto nga na oke ebongo te akenda poto nde nini yango kamenote eta oyo akendela poto nga akoki ebongo te nga ifo nakende poto oyo nzambe aotrace elengaki omata na Air France omata na Bruxelles Airline ota kokataka nga nakomata na bato te ya na bato kamionete akende nde poto amata na bato nga namata na bato te epuis na éducation na nga nakofinga bétise te nde yavandaki afinga nga nga aza mwasa mutu voilà nani oyo ya otombola mosapi depuis Malika babala ye na ota okouche ane boye eza nani to so ye moko aza na capacité ye kutu nga nayebaka ya okode bafille ya bato apesa bango ba $10 ba $20
Muta uta poto ayaka kutu na ibisa fille moko boy petite na ngamo boy abanda ko linga ibisa mbikola oh mutu esala bien ti o bando zo ba $10 donc moi muta uta poto ma opiso ba $10 na ba $5. Eh ya ma procureur ya immature oso mona procureur ya immature na ibite so azana mwasi na bana azana mwasi na bana Richard ya kozanga te so responsable mais c'est que mwasi na za chance te mobali ya kizengi boy ya immature boy mwasi na za chance te kozwa mobali ya immature neti boy na ota mobali nanga ponga pe mobali nanga za journaliste hein. Ah bon? Oh. Papa Paradis est journaliste assistant na Ifasik. OK. Oh. Tant rencontré Sili na on a univers groupe papa Eric Mandala. Abino nga ba raison bien no yati. Na mayele na ba respect na no yati. Voilà. Papa Paradis so vendre a passolé là pe na sans analyse. Bo craquer. OK. On comprend. Parce que Nathalie mobile nanga vandi na plateau a lo ba déjà ya ba sale langue o ya bimisaki. Moi c'est dans un chanson belle famille. Le baka po ba sa poto ba za ba kuma pe ba prendre bolingo hein. La plupart ba sa poto be ba kuma ba prendre bolingo ana shot na zoka mo liboma nanga mo bona za na yi. Comment être liboma hein? Na zoka mo liboma nanga mo bona vivre na yi. Ba mo na peka ke famille nanga mo na peka ke na mobali. Mais njoka no zu honte. Ah ouais. En tout cas na camarade neti na camarade neti voilà ayandi na mwasi na inga na swana na mwasi na yi oza wario pona ka ozwa visa fali ngana ko bongo tongo ngai na banda ko lobela fali bando pesa to visa na bando pesa ba visa te sikoyo na za wario visa ya fali ndeni boni na vandi pe ba pesa nga visa ndenge nga malika na vande ba pesa nga visa ke yozu visa te sikoyo ba voyage combien leka ba mema bato na lobela nani kaka lobela ka fali na changer langage na loba bien je suis warrior de fali je suis pas warrior de visa je suis warrior de fali camionnette ezaki zengi bino so camionnette leki na émission lobi makambo zu bo considérer bo tina mitema est-ce que makambo camionnette ko loba ni émission bo ko zo bo tina na mitema naza warrior de fali nga na kama bato misu oya po na visa na yoka ku mutu mo atonganga mutu ka ya bureau abie aza na ka po na visa bon mais c'est parce que boza bengra bureau fali nini ya ko vanda lo bake malika ya luka visa atombo musapa leka na émission abike bano baya po na visa atangi komba malika nga na contredire yete mutu a contredire yezaka ba page voilà na ba faux compte ba te okosi oya ko défendre artiste na o produit na yo fali pour parce que fallait bandi mema bat na ba arena fallait bandi mema bat na ba concert arena n'est-ce pas oui arena c'est na aneni na 2023 oui siko nga na bandi lo be fali na aneni na bandi lo be fali musique voilà lobele moi kala ezi moi temps mais ça le best ça la ne batu balingaka ko sepela te ba mona place ba oluka ba pambola mutu batu balingaka ko sepela te na batu mususu eloko na peza yo te mais o sepela ka te mutu na kabela mutu mususu tira motema mabe modo teka motema mabe donc pona yo mona ka ke nyonso na fo koma ka ya yo bato baluka bazala bénéficiaire yo pona yo motema emona ka njefu bandeko na nde bazala bénéficiaire na likambo ne mais ba musala biso to sala bandeko na basala yango te voilà Osomona. Donc, je suis warrior de Fali. Pour la camionnette, hier, à le quoi est kobayo que la mundoki. On a camionnette. Il est choqué. Quoi est kobayo que la mundoki. Donc, voilà, l'actualité oblige à faire deux analyses. On est là pour ça, Afrique et Lengezarawana, mingi.
pour na ba actualité malgré tozwaka les à côté parce que ça peut ba actualité mais tout ça bazara mingi na actualité musicale et tout le monde est sorti ya fait rigola oya uti kobima oya uti koloba ndeko na ngai ndeko na biso Fally obeta le 2 na le 3 na Stade de France ye moko kutu date na ye moko abosani abi ngai na obeta le 11 te veramba obeta le 12 abosanaki asambriere mwa moke e alobi mpe force ya Fally force ya héritier Watanabe oyo bato bakokaki koimagine te ke Ferre aya koloba bongo kopesa Fally force kopesa héritier force kopesa wera force ake plus loin alobi bavie wana basila te bazaka na bango kaka biso nyonso touti komona oyo nyonso euti koleka na réseaux sociaux Malika Mania. Déjà nanu naopesa félicitation na Fally Ipupa pour na album XX. En tout cas eloko nga na osenga vraiment na Fally soki nga Malika na raté Stade de France aluka bakisa biso ta date moko ya suka po biso nyonso mpe tozwa chance ya omona Stade de France parce que so Fally atiki Stade de France nga neti nga na okota Stade de France nokeluka nini so atiki Stade de France kasi soki abeti Stade de France esili nazwa chance okota su Stade de France te c'est sous troisième date komona mais eza na année 2026 te amema biso ta na 2027 po permettre biso mpe tozwa mpe chance okota tomona ta Stade de France na ndenge kati ozo comprendre album XX en tout cas félicitations Fally donc oye pena kokonte biso na formule 7 nga mage na bana otika na formule 7 te nga pe na formule 7 en tout cas na otika na nga te wepe bolingisa nga ba warrior na kotika na nga formule 7 te XX ye nango me nga formule 7 pe na kotika na nga te po wana ekomi lokola Ipupa azobunda na Fally formule 7 na XX ekomi lokola Ipupa azobunda na Fally me nga siko na préféré na nga Fally préféré no Fally XX eza Ipupa donc en tout cas bravo El Mara, bravo Fally Ipupa, bravo na yo vraiment, bravo, l'unité de mesure numéro 1, l'unité de mesure numéro 1 na biso, la musique congolaise na biso, Fally Ipupa. Pona makambo affaire uti otuna ngai, neti nga na moni force oyo, nani faire apesa Fally te. ya solo wana Malika Mania siko force oyo faire apesi bato nyonso bakomi ka oyo ezaki grand esprit grand esprit eza te ya mama miziki bitumba na esili te jibe na wera po bayokana ezwa temps makasi ezwa bango plus de 20 ans na kati ya miziki plus de 20 ans po bayokana ntango basentir pena ke te génération échangée oui ntango basentir vraiment ke génération échangée biso tozongi nsima tokoki oyokana mpo guerre ya musique esali nini esili nango ya bango ya génération na bango na Ferre na Fally nini opesa moninga force ye ifo azela nde Fally apesa ye force parce que ye badevant oyo ye fo asala na kati ya miziki na asali te basali oyo tokoma oyo ya markita balobaka ke nyonso Fally obeta ye mpo obeta na abeti te ifaki azela Fally nde apesa ye baforce mpo epermettre ye abeta basali nyonso wana ye eza ya force opesa Fally te wana ezaki grand esprit te abungi nde abosani na biboye bino bato baloba te maturité maturité eza problème te na biyoka te maturité eza problème te wana eza question ya maturité te wana eza question abosani abosani ke compétition ezali yo lingo oyebisa ngai force nini opesa Fally Fally de asala sold out oyebi te toyebi me babi to deuxième date eza moi kokoso ata apesi force deuxième date eza kokoso force ona ya pesi te mpo bagolo baso babiye baya bango bana ba concert bango bana ba concert voilà faut penser que force ona oyo apesi mpo bagolo baso babiye ba Stade de France bango ba concert na bango oyo moko na plateau obosa ba date ye ifaka zela eza likambo grand esprit te tala obi to na compétition ta ya il faut tes esprit voilà il faut tes esprit
Fallait déjà ça sort le premier concert. Deuxième concert, c'est normal. Et ça non qu'à bongo. Premier concert, on sait sort. Deuxième concert, va te me souvenir, on va t'attendre du plan, plan du temps na bango. Non, ça, tout non, ça. Tant qu'on a qu'à plan du temps, na qui est bien. Na mi sombre les bien, na. Attends, tu sais sort, tu te donnes à 90%. Tu as 90%. Pour un artiste congolais. Voilà. Force à nous, on peut ça fallait. Il fallait payer ses forces. Babi eza stratégie aye kolongola XX akolongola na maloba analobi akolongola na maloba nini est-ce que na baba fait oyoka maloba faire aloba qui est force à toi na baba fait oyoka maloba o faire aloba qui est force à toi fallait les deux na les trois toto oyoka musique donc est-ce que nina okene matanga boso to longa to quelque part to ke mila bon ti non baboti nga makamu faire musique to lo baba fleur woni soki na oka na réseaux sociaux biso tozoloba na biso bato bazosala bazopartage bazokoma mais toloba bafle na bafle baote musique makambo faire alobi te fali force à toi te na bafle bakotina biso xx toyoka album afali asike bimi toyoka voilà ekolongola actualité wana te actualité nini ekolongwa actualité ya bino yango moni bokoma ofifre na ignorance que musique na biso ebeta yo otala musique na réseaux sociaux mais est-ce que na bafle parce que les réseaux sociaux ba teso bakoma bango télécharger à côté à télécharger et puis sur vie à côté à télécharger et puis sur vie à côté à télécharger et puis sur vie mais sikoyo est-ce que na bafle ebeta bokoma na distraction ya réseaux sociaux mais est-ce que na babar bo beta bo kotisa ba CD bo partager ba flash bo partager na babar nyonso ebeta. L'idée n'était pas bonne, hein? Il y a faire à oloba bongo. Il faut que fallait payer force à lui. Faire à quoi on ça fallait force. On peut force par rapport comme tout ça makamu du corona yona bien. Oui. Avec oui, c'est que on est to contredire. Baza bien la tête. Baza bandeko parce que baba congolais. Voilà. Mais toi na kata compétition. Yo ko kata ngonde nini, yo no comité. Yo peut ça fallait force té fallait des faka yo peut c'est force voilà parce que makambo fallait salier na sali ngoti na sali ngoti il faka c'est la force à fali mais baba reo héritier te ki wenge héritier boye sko tant ya yo sala bongo tolo banine ki grand esprit kaka et likamba ki grand esprit te na otalisa yo vitesse au héritier okeni nango Yé est comme il surprendre yé. Ah, Monica Tikali moko hein. Oui, Nabie. Nabie. Oui, mais loco. Oui, Nabie. Oui, mais loco. Oui, mais loco. Evita Betty. La 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 la. Tala. Oh, Tala. Ezo beta. Faire un couple ça bango ba force té. Voilà. Yé faut zilande ba force na bango. Ah, ça peut force hériter. Ah, j'ai plus force héritier. Musique. Oh, tout bien que tu as bêta boy. Il y a une force on peut ça héritier. Héritier to bien ça na yé. Héritier bêta va concerner et qui est bien. Voilà. Abi bolingo wana yeso katali bolingo wana bazaka lango na maison mère. Yes, ça l'émission prenait soin. Tozoka ka wana. Kasi échec ya vie na yango wana. Échec ya vie na yango wana. Oui, émission premier soin. Yena premier soin le barando tina suka. Ata ko bongisa. Esa hypocrisie. Bongisa émission te bongisa sikote. Il faut tongo ekomi bien na suka. Moi tongo ba wera ba sentir pe ke ba komi âgé. Musique ekomi na suka, tout ce que ba petit. On est-ce que tu connais la pose qui musique c'est guerre loyale. Voilà. Pourtant ninga lelo peut-être on guerre loyale. Yenda mema yango, a mema yango na ignorance. L'émission premier soin. Voilà. On comprend? Tu comprendre. L'émission premier soin. Tangela nga kombo oyo fali na kata musique aya apesa kofi. Exact. Tangelanga kombo oyo fali apesa wera na kati ya musique. Exact. Tangelanga kombo oyo fali apesa yeferi na kati ya musique. Yo tabenga faire. Mais ye abenga fali nani? Tantine Fani. Abenga Kofi nani? Koko Dianzombo. Abenga wera nani? Vieux jaloux. Ye ba ya kombo chi. Ah mais maintenant kolo na ene ekokite. Mais ce ko héros ba ko équipier na ye ba Virginie. Ba Trésor Congolo.
baoloba nini ba Jazz Kavulu na likambo yango bango bazoloba eza grand esprit eza grand esprit te ok abosani oh et puis il faut boyeba toyebisa bino omoni fere asala makambo seno bato oloba likambo yango ye naloba na yo communicateur ne balobi boya ya contredire ne bango ayaka na ye contredire bango oloba yango mpenza ozo comprendre bazala na bango liloba moko te oyi pourquoi bazala liloba moko te parce que bato oyo atravailla na bango baza ba warrior révolté la plupart bango bayeka kocritique Fally na ndenge na bango na motema mabe po batombola fere eske ofere ye moko ayebi ke Fally a numéro 1 na nga fere ayebi ke Fally a numéro 1 na nga voilà na obwaka bino mpona valoriser bino elani ebima te ke na obeta bino ba 12 ke na omona oyo booloba te mpo musike ekenda ya bongo mais en soi ye moko fere ayebi ke Fally aza numéro 1 na nga oyo Fally asalingi nga nano nasali te parce que des fois ya molai apart baaccord arena il faut azonga na baprovince basali nani il faut azonga na baprovince abeta na balion banat balille mais mark ita baloba eza kopesa pasi te mark ita baloba nyonso oyo basali nyonso Fally obeta frere fo aobeta yango wana ntanga omoni ke bamark ita nyonso mpe baza barevolte omoni azonga na ye déjà donc on a compris que bato tout presque balobela fere baa barevolte bavirginie makomikusi revolte okindi ngo abengaki viande haché la plupart bato tout balobela Fally baza barevolte yango mona bango balongwaka ndamu Charlie Prince auta wapi auta kuna eza likambo ya grand esprit te olingo créer actualité na eloko moko boye po epesa makambo me neti nga ekiti si yo ya likambo ya grand esprit te yo il faut ozela nde Fally ayo apesa bacourage apesa baforce voilà parce que nono okoma te oza na vision oyeba eloko oluka te tala émission moko natalaki oloba ke émission wana kaka ezaka na émission na bote sei ke na Londres okende okuta susu lettre moko basalela yo mais frère pourquoi tu plaires à tout moment pourquoi tu plaires à tout moment mais tant okuta balettre bato basalela ko bongo luko découvrir nani asalaka o bongo pourquoi tu veux plaire à tout moment mwa mobali munene boye mbinga boye mukolo boye olinga kopera mbinga ke balu baza mbinga ti mais oyebi Ferré misala grand tu es un bon chanteur voilà tu es bon chanteur ngana lobi tu es bon chanteur misala grand misala grand kolinga ko se sous-estimer te kolinga ko mikitisa te zala yo oza Ferré oacheta guerre eza nano akata guerre na katikati kolinga ko se sous-estimer te okata guerre ndeni oh yo kokata guerre te bino bolobaki oleki Fally moto ayambo ya mokolo yo leki Fally mais okata guerre ava boye ndeni yo kopesa Fally baforce te yo kopesa te yo il faut kozela nde baforce ya Fally mpo basala ebele na obeti te donc Fally fa apesa baforce po epousse yo okebeta basala oya nyonso voilà mais tozoka préparer à obeta 2027 à obeta azozonga na Paris la défense arena oyo arataka yango peut-être alingi na ye azala ba problème te po yeba beta bien na bien biso basala oni si tobeta toleka yango mona yebiso yo ya kokopesa Fally force te ye faka zela pena na yebika bato bebo yo te bakoma te bazoba yalika makizoba te Fally on mérité ba force na été ye ndi faka zela Fally apesa ba force na ba courage pour na réaliser nyonso Fally réaliser te voilà na réaliser ngo te lelo Fally ndenge abeta stade de France akolobaki na tiki musique parce que abeti stade oyo eza rêve ya bato nyonso mais bato malgré bato ebele babetango te balégende bakoka obetango te bakofi bango baokende na suka viake na suka oui baokende bapassion matiki obeta stade de France te soki ozwa chance kopreste na stade de France loba bainvité na concert mo boye ninga koma na ye porte parole Gims loba Gims abeta nini kuna tia ete invité
Mais na musique na moko vie rambo aobeta Stade de France tout sous te bana bakota mama si simba te sia ye mama sa na ba fan ah ba fan à part bande ko na ye na ba briser des foyers au ba ko soutenir ye ndenge aboma di bala lia Kamanya la mais na oye biso akana ba Cindy Love na te bazate ba briser des foyers ne ba soutenir kainda boma o ba boma pa bala bato nde ba ko soutenir na bande ko na ye yaza ba fan te azu wapi oh mais message au pe ba bivia CP na on tabi mais vraiment quoi putain quoi fera kolo ba mamba boye nini quoi déjà viera mon affaire ba na bona hypocrisie o viera bata la mbuka yebi ke koko de njomo nga la taille oh koko de njombo nga la taille et puis faire soka la muki ayebi ke so na kenda ko samba na anemo boye koko de njombo kangisanga kasi Gauthier se ya rappelaki ya atangi kofi komba kofi abi mais akangisaka ofera seki kaka na émission wana nde baza bafifana omoni échec na bango échec na bango ezasiko omoni finalité échec na bango eza siko ofere fa ya opesa fali baforce oyi po ani donc fere aozala na vie rambo olakisa fali ke ata osali nde nini nga nde baolinga nga vie rambo mpo olakisa ke fali ke ata oboyinga na docteur fere azali omoni nde baovivre mais entre bango mibale bayebi ke oyo koko de njombo oyo alalisanga na parke omoni siko finalité na bango faire po bosani ke okoma enfant chéri faire rambo obosani na oke ko souper sa famille ba force bosani na benga na okamwa na plateau Gauthier se oyo biso nyonso toyebi akenda plus loin ya koloba makambo ya fali akufela ba mama atanga tina ba parents fali o batika biso pe asona mama Monique oyo lelo koloba makambo fali avec simplicité avec makambo nyonso ndenge alobaki ana na plateau ye na faire malgré les ridicules ne tue pas ok plateau couleur flou loko échographie plateau Gauthier se mania muninga bandi eloko ne somba ba pareil bien somba ba caméra bien Gauthier se somba ba caméra bien somba nini bien nini au plateau loko ba plateau ya kala ba studio mangebi ya kala mama ngebi mais bwana makasi nakoya kocritiquer bavideo ya bato baclip ya bato to boya kofanda mpona kocritiquer baclip ya bato bongo yo ma otali plateau te oplateau ke obonga na mpe place ya clip bastudio nde yo wana eza na place bando oyo osala mpe baémission wana mais bonga na mpe place ya clip voilà. Merci beaucoup Malika Mania. Torumna biso vraiment kochite etandoke ya Rabengonga et to utolanda redi ya misi bailo kanto oyo alobi fali mutazongisa cop na poto et il faut bazala fier na fali nde mutazongisa eza la musique eza la théâtre c'est grâce à fali nde cop mais vie bailo alobaka arebandelaka pe arebandelaka bandelaka ti arebandelaka ti ya koloba likambango arebandelaka bon siko toloba nini eza eloko toloba deja si toyebi na baconseil ya biso eza petit place faire avandi eza place vie rambo avandi eza place kofi nani faire avandi eza place héritier avandi eza place bamission banani eza place wer avandi eza place bacomédien bavandi bafabrikas bavandi bayebi ke musique na poto sefali voilà. On ne peut pas ignorer. Musique n'a pas tout se fali. Tolobelango si toloba malgré to kolemba koloba te. Mais toza obligé koloba pe kakate parce que mutu na conscience na vanda nango ala mukanango. Très bien. Voilà, la sortie médiatique a fait parce que tout le monde qui a invité qui Fabregas a qui na moi le len le moko autre ça l'émission mo awa ya ko net mo ko chrétien fali na héritier. Parce que tant on fait ratangi combat fali na plateau Fabregas a lo bali po autre ya lo balobi faire abeti pire rumba. Eza musique ya ba collaboration te ya ba featuring te héritier ne lo lo bela batute parce que ça la sex tab
biso nde bato photo consolara ye topesaka ye baconseil ke omoni boye na bana eloko oya olobelaka bato te tosuka na biso wana Malika Mania. Fabrice nde aza na musique ebeta soutien aza eloko alobe afali nini alobe afali nini Fabrice ye nde avanti alobe afali nini na préféré na ngata héritier mutakala sextape bima ma obeta musique oyokana pas to bénéficier nango autant ya betaka musique abeta ba ya modo sa succès musique na poto zakati zaka obeta te ezaka te fallait zone c'est bien musique na poto bo ketia ba date voilà botia ba date to botia ba date ni so kebeta botia ba date neti mdoka Fabrice au vendre au critiquer fali ako critiquer fali ne loko te po makambo fala saliti ya okata musique neti musique esi lo sala ngote quand ta musique, ça m'a fallu à saluer. Ben oui. Ils étaient. À la Rabiso 2025, Stade des Martyrs. Eh, n'a pas fait ni. Ah, hérité sa botte le ba fait ni Eh. Merci beaucoup. Ozi na yebiso. Hérité sa botte le ba fait ni. Le rezati. Ta date. Eh. Miko to zat ne ta date. Ta date. Eh. Au théâtre Tchadat. Théâtre Bota Badat. Merci beaucoup Malika Mania. Tout ce qui n'a vu ça là. N'a été soli le basuke zanini pour la passage non na mukolo lelo. Merci na bateuse pour cette émission. Oba opo c'est tali pengati. OK. Je suis warrior de Fali. Eh. Donc oh Fabrigas, on est Bota Badat. Tolini makele ya ba critique inutilement te. Fallait ça zone c'est bien musique na poto Bota Dat. Voilà. Merci. Merci Bambote, tous ceux qui n'ont pas. Archevêque Mike Lokamba, position voyagé déjà. Te karata okende. Archevêque donc avoue kende yo sala kandi tout ça la boss na ngai. Voilà. Donc merci na bino subolinga nga Malika Mania nga pena linga bino Alexis chef de guerre. Ah chef de guerre na ngai ozo mankinga tellement. Chef de guerre na piso Bambote piso. Babi bolo bela fallait envoyer moko Richard Tessa. Fallait envoyer mon razarani à propre mais bino batu bolo bela fali borata aspecté borata n'élégance oyo fallait azarala ngoti wana lobi ah na lobi mutu no mboli na hey merci beaucoup tala no warrior boy Richard zo Malika Mania warrior boy azui wapi bo pesa ba poto merci bo pesa ba poto merci po bato ko bele balati sa bino na Kishasa bo finga bango voilà bato ba komisa bino po ba propre na Kishasa bo finga bango tele makaka voilà bo finga bango bo lobaka na ignorance bo ngo ibisaka golo tangela golo za propre à part Fivette Mayamba pour Fivette Mayamba la takilelo voilà la tara maguti ala takilelo kama na Fivette Mayamba et apika te pour camarade nanga voilà tangela golo za propre à part ka ye golo zimso propre na bato so balobela feri na monité Nathalie na monité penza voilà merci beaucoup Malika Mania et la est-ce mutu so tanga mai na so wa propre mutu so ko tanga mai na so wa propre te selfie tout le maman binoti et tout le monde maman est-ce que so tanga mai na se na propre ndeto yo kaka ya rabongo donc mutu tanga mai na se ana do yo finga mutu te ke bozaka propre te voilà nakobima bima no merci beaucoup à Richard Tessa qui était derrière la caméra comprenez vraiment et c'est un rappel moi boy et voilà un grand merci à l'archevêque Mike Lokamba Moussou ici pour cette opportunité un grand merci aussi à Claude Bols réalisateur patron et Moussa Ezosala Mamala Moussa Kinga Wabino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise un grand merci à Bokulaka Ordre National Franck Ilanga Ordre National mon colonel un grand merci à vous un grand merci aussi à Piroge Mwanamboka de Prix Paris Nakatia Lyon Mwana Poto un grand merci aussi à Pisco Bokolo Nakatia Luanda Moya chéri que j'aime beaucoup mon avocat de sur maître Christian Basonsi Aibsangana Zana raison na ya kosambela nga kitoko mobala batu ya maman Olga Bilepo Amba Basonsi ya nono Basonsi de Prix Paris et pourquoi pas aussi Eric Basonsi Chaleur na kata Soudafia lobara anglais tokutani mbala ya sima en tout cas kimia ezala o mabota ya bino Samigra Amba na bino yeyo la Cléopâtre de la presse congolaise nyonso ya sika ya chassé bisous kuna
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.